tokolobela concernant mayaka na loketo. Ba fille o balata mayaka na loketo. Alors, ezaka malamu pona ba misusu, ezaka mabe pona ba misusu toyebite. Yango lelo to sepela kito sala baladeur, to solisa bandeko, to yeba. Est-ce que apport ya mayaka wana na loketo? E ba kisaka nini na bomwasi, e longolaka pe nini na bomwasi. Cela n'empêche que yo ozota la biso de partout, otindi pe réaction na yo. Na numéro on affiché la télé na yo comme ça et qu'on permettre biso to ça la sous musa malamu koleka pour to conclure émission parce que émission to conclure yango ka biso na bino par rapport ya ba message na bino ba appel na bino o to kozwa. Merci beaucoup. Tozo andeko na biso moi si mbote ndeko mbote tantine. Comment nani? Linda. Linda o yebi maheka o ba fi balata na loketo. Na bien très bien. O lata kango? Nalata yango pour mobile nanga sepela nalata yango nalata yango. Oza nango to komona. C'est un problème te naza nango. Akse bisona. Cameraman nanga poussa na. Ya beka za di poussa na tota mayaka. Ah yango yo Ya beka za de somona bongisa liboko. Omoni. Voilà, siko tango lata kango. Na kibo mwasi na yo. Et bah qui s'agit l'eau nini et l'on l'appelle l'eau nini parce que bamsou babakono ba moi seres le balata kango bamsou babakono mi ba moi si sur la tiango ezaka pour l'axango batalibanda eza pona bongo te eza ça dépend mobile parce que nga ezale nango te mutaloba nga na latango eza mobile nanga yango pe na latango pas sepela nango yango na latango eza bongo te eza te ke oso nyoso to eza ndenge monde bat ba persa zolo ndenge mo pe bat balata mayaka. Siko ba fille balobi que non soki mutala tianga ko mobulu a relaxa n'importe qui est-ce que ça bon ezaka ça dépend ya mutu pona nga na latango pona mobile nanga nda mona mais eza pona mutu nyoso te fa monango eza pona bongo mais lelo e koma bat mususu soki mutala tianga mobile mususu azobanga o eza kisi eza pona kisi te eza ça dépend ezaka relatango ezaka pona fier mobile nanga sepela ndezala na loketu na ngai. Ça sera au longoli bilamba yango de tika les autres yango de tika li etanga osimba ngazo kango bien les lots ozo parler sur concernant apport ya mayaka na loketo ndenge basi to lataka mayaka na loketo est-ce que ezaka kisi est-ce que ekangaka mobali est-ce que ebakisaka nini elongolaka yo latango nga na lataka ngo te mpona nini non nga boka na sepela kolata te nga moko kaka mais namonaka basi mosusu balataka ngo eza so de pa ya mutu ndenge azosalela mutu so osalela ngo po egarder taille muso osalela ngo mususu bakisi pe ezali oui bakisi pe ezali muso alati ngo po atiraka bato misusu pe eza na ka normal ati ngo simplement pour la tango akala ba biso balataka bazikida ezalaka lango mabete mais biso lelo soki to lati mondo bezo mona kaka eza mabe ma eza mabete po na ngala mona ezala ngo bien mais nga moko nde na lataka ngo te bamisu babi ba fille ba olata ngo pona séduction soka lati avandi ezomona na sima eza ça dépend ka ya bato muso lati po et séduire bato muso olata ngo po ala kisa bato kalati mayaka mais eza yotia na se elamba po emona na kate muto ko mona su mobali na yo to camarade na yo bosokola ni ensemble na komona mais comme il est là musu ba fille mususu à s'exposer atiki yango emona na capable to séduire mibali mususu yango nde eza bien te mais yo lokola tate okola tsango mwana oui na kola tsango mwana ngai po to balati bana basinga to babotami oui mais soko lingi singa to ko tia mwana mayaka po eza na harmonie moko ya bien yango nde koloba. Merci beaucoup. Mbote ndeko mbali mbote yango tozo talaka bandeko tozo parler sujet na le leza mayaka na loketo nde basi balata mayaka na loketo est-ce que madame na balata la comme jamais na kondi maté madame na ngalata bloko na loketo jamais kondi malata au point po jamais cause la mwasi eza kolata kamba mayaka na loketo te po mwasi nous autres temps on a mwasi azota mayaka na loketo azana biti nini ya kotambolaka kotika mayaka wana bato bamonaka yango mais yango wana ezosala kibo ezoloba ete nzoto ya mwana mwasi eza temple ya nkolo Yesu jamais tokotika ngo kaka ezalaka bongo ezala pona mutu nyonso amonaka yango te yo za mwasi na ngai ozola tango pona mutu amonaka yo ngai nde na sepelite vraiment alataka biloko wana loketo donc yo soki fille azana ngo na loketo lingi après oyebisa longola ngo te ngai soki na monka fille na eloko wana nazo conseiller neti eloko moko boya pamba neti marchandise quoi po jamais nga na tango na mona kata tango batekaka ba biloko moko boye ata biloko kolia bachaka ngo na mwa papier emballage ezalaka
sikoyo soki eloko ekomi expose kaka bon tolobaka eza sa emballage eza neti moto azoteka mikate mais eza na emballage te wana eza mwasi okotya na ndako te wana eza mwasi akobengana mpona yo fille oyo alati mayaka okoklase ye na place nini te nazoklase neti mikate moko boyo babenye oyo bazoteka mais batyango na emballage te neti ndumba kwa neti mwa piti wana aza mwasi akolinga te. Merci beaucoup papa. Okay. Lelo tozolobela kaka apport ya mayaka na loketo boyoki réaction ndeko mobali alobi mwasi oyo alati mayaka na loketo ye kutu akopusana te donc c'est que mwasi wana aza ndumba en tout cas nayebi te tozwa mpe réaction ya bandeko mosusu ya mibali toyeba apport ya mayaka na loketo ebakisaka nini elongolaka mpe nini voilà tolobi émission oyo tokoconclure yango semaine prochaine tozozela baréaction na bino par rapport ya numéro na biso wana oyo totie na se bokomeli biso bobengi biso ekosala biso bien mpena toyeba tozwa mpe leson mpona bandeko oyo balataka mayaka na loketo en tout cas parce que phénomène yango ekomi fréquent ekomi partout mais eloko moko nayebaka net na Afrique de l'Ouest eza oui maman net na Afrique de l'Ouest eza vraiment culture na bango. Bonsoir. Bonsoir maman. Et oyebi phénomène mayaka na loketo? Oui, nayebi phénomène mayaka. Olataka ngo? Non, nalata mayaka te. Olata ngo te poani. Donc na mon importance à mayaka te et puis na mon mayaka disons babiloko ya batu mo boye un peu mitu na bango esala bien te ba tiel batu mo boye compliqué kaka. Donc pona yo fille o alati mayaka o considérer na place ni. Pona nga fille o alati mayaka na considérer na ba place ya ba moins sérieuse. Donc aza fille moko aza na dignité te parce que mayaka eza elo mo eza nga importance eza donc babiloko mo ya ba donc ya ba culture quoi. Donc eza une importance te pour nous la mayaka. Donc c'est pas important. OK, merci. Merci beaucoup. Merci Winde Komobali. Oyebi phénomène mayaka na loketo. Bon namona ka nde basi balataka na tuna fille mo boye ayebisanga ke ayebisanga ni. Bon ayebisanga ke soki mwana zana mwana muke misusu balata bango po ezwa forme nzota ya mwana sima ya mwana sima ya mwana ezwa forme na tuna pe fille mo boye nde mwana ayebisanga ke po nzota mwana ezwa forme mais namona ti ba mikolo pe bakoma olata ngo na yeba pete boyibino ne basi ne boyebi mais binga ti lelo na comprendre te tolatela ande binoti yo osepela soko longoli fille bilamba okuta ye ka pamba ou bien okuta ye na moma ya kamo ezo sa mo genre mayaka na pe jouer na rôle moté jouer na pe rôle moté ezaka ne fille aza ne kaka propre kaka azala bien mayaka na pe jouer na rôle msu pesa la pe kaka pona beauté pe ya nzota mwasi basi msu pe balata ngo na ne pe mabete eza pe kaka ndenge abongisaka loketo na ye ne basi msu pe balata ngo pona abongisaka loketo eza pe ka propre basi ko so ifi alati yango linga ye nani so ifi alati yango copine no alati yango yebisa longola ngo to atika na ye bon neti mwana nga pe ya mwasi aza na mwasi na nga pa alati ye banda bo mwana lati ati siko pa lati na tuna mwasi na bondeni mwana azokola olati kaka yebisa nga ka pona forme basa mwana ezwa ka forme mais mwasi na nga pe azala nango me alongola na yebisa alongola ngo yo mto yebisa ka longola OK, merci beaucoup. Yebisa ka longola poani wa na mona nga pe rôle moté zo jouer pe rôle moté nga mona yebisa ka longola ngo merci beaucoup na bomba ka nzoto bon basi mso ya la lati mais atiki siko na se polele po mayaka ne monana mais nga siko na yebisa mwasi na ka longola pona kozipa nzoto eza bien. Merci beaucoup ba téléspectateurs na biso bozota la biso de partout en tout cas lelo to lobi to lobela kaka mayaka na loketo. Alors lobi pe to lobela sujet msusu mais numéro na biso eza affiché bo pesi biso ba réaction et ko sala bien oui mbotende komba. Oui bonjour. Oyebi phénomène mayaka na loketo nde ba fi balataka. Nayebi yango mais parmi ba makambo nga pe na détestaka trop. O détestaka ngo pourquoi? Bon nayebi te zaka selon ngai nayebi te selon mibali musu pe za bongo à chaque temps za sona moni moi ça te singa lokolo to loketu na se sentara vraiment bien te les contrats sont na moni na soka za nga na okatango
Vous avez peut-être la domination dominée ou bien? Bon, pas domination parce que na mobali, na bota mobali, na tira mobali, moi ça cause aliko na ngate. Na oza toujours quand nzamba kela ngai, l'esprit na ngai, ya bopiki liki. Et je peux dire que non, comment na moi si mususu à cause à la tipe mayakate. Tant soit kitini ça kitini peut-être que non bati bon mona derrière, non soit acha bon moi esthétique na makolo. Momona na o azaki na esthétique ba ota mwanje mo ka balandi o acha kine logote. Omona mususu ezali ba omonde ba poussa biso to landa bango na makasi. Omona mais oui na babilo ko na bo teza mibali mususu ba supporter fantasy na nzoto moi cité. Tant amoni yango obligé faut landa. Pour nga pe na mobali na fani pe na bayaya o pe ba staffa trop o pe balingi trop makamingi kara ya basi. Omona donc na bi phénomène nini ya mayaka nini yango esalaka nini o pe esalaka pe pona ngai mais pona nga na mona ngo za mabe. Merci beaucoup ndeko mobali. Ai eza ko ina lelo mayaka la loketo alors to bimana na balabala to zona nu bandeko o bazo tambola to ke notala to solo la pe na bango menga na ibike ba mama pe balata ka zikida kuni mada ba mama na biso pe balata ka zikida lelo yo tozoy bate mutu musuku tu pas kende plus loin azu cheneta or atie na e pose à la l'aise alors to zona ba réaction ba passant après tokoye bandeni toko bon. Comment la Rachel Mwamba? Rachel Mwamba o yebi phénomène mayaka na loketo. Nayebi na bananga mo pe na banda ko lata ngo mais na tika na ngai. Tika pwani. Tokola. Tando la tonto da ba mike mais ko bota na ko kola ndesa dikena tika na ngo lata. Siko tango lata kango e baksela ka o eloko ni. Bon na lata ngo grâce ya mobali na ngamu ndumta tindanga na lata on na lata ka. Ndo se pesaye. Alinga ngo makasi. Ngamo pe na ndo linga ngo mais batuka ka weza moins sérieux. Malaka na lokete ezaki moins sérieux yango koloba loba batuka ndena tika na ngai. Siko pona yo moko ko lata ngo pe mwana o mosi. Même bien sûr na ko lata sai. Na lata sai ba za na ngo pe na lokete. Soka za ki abonga bo mone na ngona lokete. Merci beaucoup. Tozo lobela sujet na biso to yebisa ki bino apport ya mayaka na loketo. Tozana bandeko na biso ya basi ya mibali baza awa. To solola na bango to yeba mayaka na loketu ebakisaka nini elongolaka nini mama to bengio s'il vous plaît. Mbote mama mbote mama toyeko tozo solola concernant mayaka na loketo olatango ozanango tokomona yabe kazadi yango merci tango latakango bamisusu balobi o ezaka kisi bamisusu balobi eza façon ko envoûter ba papa bamisusu balobi o ya ba fille moins sérieuse bamisusu balobi o ebakisaka eloko moko tango balongoli o bilamba yo lobini pona nga ebakisa moi eloko moko boye kaka donc pona nga eza fantaisie ya loketo esalaka ejouaka mwa rôle moko boye ya bien na nzoto ya mwasi rôle moko boye omoni misu esepelaka komona eloko moko ya bien na ntango olongoli tala kaka mwa fantaisie moko boye mwa kingo mwa litoi mwa loketo esalaka mwa c'est bon sikoyo baoyo balobiki ono ezalaka bakisi façon ko envoûter mibali yo oza d'accord nango te na d'accord nango te eza fantaisie juste donc lokola kingo li boucle des oreilles donc eza nde moko mpe na fantaisie oyo boyo eza yango yabe omoni yabe zwango bien omoni merci maman moi bambote na bato baotala mbote na famille nanga mobimba bébé Tracy nanga donc natike na ndako ba trop bisous place azali donc bila na ndenga sima merci beaucoup merci ba téléspectateurs en tout cas et nayebi ke émission ezo sepelisa Mandela Mukonda na Lukapa ezo sepelisa Zeno Kisakisa double beau frère émission ezo sepelisa bino nyonso eska bozota la biso de partout en tout cas to poussa na muke oui mbote ndeko mbote maman
toza awa tozo parler phénomène ya mayaka na loketo oza nango ouais na mayaka nanga olata ngo laksana na ko laksa te ba tala nga bili mais na laksa mayaka nanga pour le mbani nanga alinga so ko na chambre alinga so na ko na mbani na chambre sina longo na mana mayaka ça est bien bon ba shida nanga tout bashida nanga tout balinga so na tima ya kaisala bango bien pinga mona isala nga genre eza pona sansa mabete et puis bimsa mutu mabete ma kesala nga bien sina latango nanga mona ka za l'aise kabola nga tai et ça nga pe bien donc ma keza bien makasi obi bashida na osko bashida na osoki so longoli bilamba ba mona o mwa elo mo zo sa non kitoko mama ya kasuna ba butenga la ka dans ça la genre fort pour la moi si et bien makasi o conseil ni ba fille balata rango po bamsu babio ezaki si façon bon avuta nango mibali eza question ki cité ma keza ki cité pour c'est ça doit ba singa na kala to ba boti biso bakangi bana ba singa la keta so mko bakangi singa ba bien keza kisi mais ki mko ti mama ya kana eza propre ya ki cité bon na tili mutasa ona makasi ce que c'est peli ko ti no mayaka so pour c'est peli te ko la ti no te menga linga ngo sala mobali nani wa reprocher te ke apo no la tango ko longola eza mbali msusu ayebisa ke na tika ngo eza bien te mais msusu c'est pena la ta mayaka ça ya ko ser na ngani mshiri tozo do suko na chambre ya linga na da kama yaka mushiri pesa vani bambote bele ya linga na ta mayaka ça est bien ma bambote na bato baotalo na pesi mbote na ni mushiri na pesi mbote na Rachel na ba Yvette ba fille tout ba tout ba linga nga mingi merci engaye patisa kisa awa eza ya koinda balobi mayaka na loketo est-ce que mwasi nde mayaka to ndenge nini to pusana na mbote mama mbote madame mama to lobela sujet ya mayaka na loketo ba misusu balobi o lata ngo na lata ngo oza pe nango naza nango metema tiro mo nango ya te ok ba misusu balobi eza mabe eza façon ko envoûter mibali eza pona ba moins sérieuse eza pona eza bien te yo lobini bon pona ngai ma kesa ngo mabete ya luketo aka pona moi ça nduma te mais ezali po na robongisa luketo na yo museka kabula luketo nde maka wata bazigida nde biso yo tolata mayaka luketo e ko tsaka singa na kingo noto bongisa mato noto bongisa luketo donc magara pona moi ça ndumba te aka pona bongisa luketo mobali sa yebisa oke na lingi yango te avana la na olongola te mobali na yebisa ngate kutu mbem su balinga pa ba sepela nango e baksani donc e pesa bien et puis ça a bien déngeni muso ma azali alinga simba ngo c'est pas donner ça diga luketu quoi bisi luketu kitoko propre ka talaka okoyebisa nini na ba o balobi ke eza kisi eza façon ko envoûter eza pona ba monse te bakosi eseke ba ma sepela bango bongisa baketu na monte mais pona kisi te yaka fier bongisa luketu taka mo sorti zigida bongo luketu tshela mboti panto ça la propre makasi et ça appelle moi bambote na bato baotala bon nange wa mi eloko belate apesika baninga nga nyonso mbote apesi bakamana nga nyonso tu mbote ba Stéphanie ba Mamou ba bakamana nga be pesi nga mbote ebele kaka merci à chaque fois tozana sujet to bandoya mayaka na loketo eza pona ba moins sérieuse te neti ndeko azaki alobi ye bashida na ye balinga ngo bashida na ye balingaka mayaka eza na loketo. Alors, tu continuer, oui, madame Bote. Bote Mbapa. Madame, on l'a mayaka na loketo. Na lataka. Ozape nango. Naza nango. Koki kondi mape moi na moi sala tango. Na ola itaye po eza po na taille, a garder taille na ye, excita pe mibali. Na ndeni loba na excita mibali na ndeni. Bon, mobali mususu okolongola bilamba. Là, mon cas mayaka on est brûlé à sepeli na. On va la baxi mbongo. Yeah, il dit ma copie. Ezali loko moko bien pour garder la taille à basi. Oui. Aujourd'hui na basi mtu bazaka taille moko compliqué mais so moi ça la ti mayaka ezaka bien pour et kabulata. Ande comme ça balobi que non bossa et la rangolo ko envoûter mibali kisi ba moins sérieux te qui moins sérieux te ezaka fantaisie comme la réalité yo la kingo ezaka combo so la taille pantalon be l'accès biso naza na robe ya mona l'accès zate mais naza nango merci mbote na famille na nga nyonso mobali na nga junior bana na nga nyonso na pesa ba mbote junior alinga ngo makasi. Merci ba téléspectateurs na biso to uti victoire on a Kasavubu na matonge disons
tokomi awa na bandal c'est Paris, bandal c'est Panama. Awa nde tokozwa pe ba réaction ya batu concernant kaka sujet na biso tozo lobela lelo. Sujet na biso eza mayaka na loketu. Est-ce que eza malamu? Est-ce que eza mabe? Tolobisa nanu bayaya po bayaya nde balingaka ngo. Basi tango tozolata ngo tozolatela neti bayaya. Alors bayaya ya bandal balobi nini basepelaka nango ou bien basepelaka nango te. Yaya pusana ko. Yaya pusana nanu. Voilà. Yaya paye yo. Bayaya bandal c'est Paris. Yaya. Omoi mayaka na loketo webi phénomène. Phénomène à mayaka na loketo. Quand à moi la mona mayaka na loketo za mabe. Quand à moi vraiment pour na eba utile vraiment au basi balata mayaka na loketo te. Na ebito so za la racine nini pour migolo to momo na geso moi salati alati moi pantalon mukuse ou bien beti ba fesse. Il faut que mayaka sa nini emonana. Mais quand à moi vous mettez mabe. Au moins on conseille ba ndeko na biso basi mayaka na loketo eza mabe. Oh non. Merci Yaya. Wana baya na biso bandal c'est Paris. Yaya, mayaka na loketo. Si ba momi to tela rande binoti. Bon, na pesino balbaola na ngambote, oza bandal c'est Paris te. Oza artiste Snoop le kaji de iluwa. O akanga mboka na nyonso ndenge zalara. Mayaka na loketo eza problème te. Eza momi alurike ezalara ndeti bobi o mone zalara. Eza style balbaolata. Eza normalité. Muda olata bongo eza nango lorote. Soza ndumba oza ndumba. Soza bula oza bula. Soza pede oza pede. Ya ona olobaga. Sopoza père nanyoyo. Oza chef coutumier le roi J de Lou oza chef coutumier. Mais yo siko soki momi alati yango. Et ça ko bien ça ko mabe. Ce moment c'est nini? So alati yango. Neti momi na yo. Te neti momi na yo. So alati yango esaka o mabe to ça ko bien. Mais na tuni yo lata yango te. Nga na otuna ba question nga dem na otuna yo zo répondre. Mais problème eza na tango otuna nga question parce que yo peut vous exemplaire. Ngai na za journaliste na otuna mituna yo oza invité ozo répondre nga ba question za nga ba réponse eza. C'est bon. Bon, mère ce que ba singana ba loketo eza différent. Ba dusu ba mo kende ba sukoli ba lati singana loketo ya ndenge ya faux. Misu ba lata singana loketo ndenge normalité na ndenge je ka ndenge kindara o ba vie na ngai ba connaît jaji ba ebike a pecho lati singana loketo ukanga ete connaît mara ebike singana loketo ba jona ba Paris ba imambwana mais elona lo ba singana loketo eza na ngote mabete mais so lati singana loketo oza soza ndumba ozala ndumba na ebisi bino. Est-ce qu'on a tuna kio na lobi soki momi na wala tango petite na yo tango la tarango et ça la combien to ça combien te. Bon, malheureusement petit balata ba singa loketo na linga bango te. Ba actrice na ninga RP na linga bango te par rapport ki numele trop na ninga mona biso. Sida pesa makasi. Oh, ligwa ba singa no ta loketo bia nga linga loketo mingi me kusona singa lem su ya or nga pesko pona nga Snoop na olba singa loketo za or na ko na longolo singa loketo par rapport pe datenga singa na roza pe $100 mais so singa loketo ninga fo ai taliwa etalo moi Mali moi accompagne pas comme ça. Si à Congo tu as porté les singa loketo moi là-bas Mali accompagné pas comme ça. Moi porter les petits de moi à balayer là-bas après ça 50%, avec la Congo comme ça. Toi tu portais les singa loketo, les or là, moi à l'ongola or à teka or. Et yo pamba après ça passe ça. Téléspectateurs bozota la biso en tout cas, ndeko azala ki clair na ba propos na ye. Alors to lobisa pe artiste JD, to ye ba pe point de vue na ye ezandenge windeko. Mbote mbote mama oui phénomène mayaka na loketo. Na loketo on a évité na soka yoka yonga mais na évité soka ezani mayaka na loketo. Yo ko yebite lo mo to beta masono ngo ezate. Pona yebi na yoka ngoka kama mayaka na loketo ba fiba bacha mayaka na loketo na évité sandia kwa pona ni bachaka mayaka na loketo. Yo chéri ndo za ngote. Na linga ngo gute. Ngana ebika ke kala to ndola tsango bana ne banola tango pona akabula loketo na mna libubu. Mais lelo siko eko mo commander siko ya système. De soka che pona ko benda ndé. Ma système c'est que oyebi yango. Ah oui. Ezo koma ya système c'est que oyebi yango.
te namona rango na ba fille mususu ne ba chaka yango mais moi sinanga na lingaka ta chango siko ba système bango eza ba système nini système bango nde tozo luka ebele misu ba chango na ndenge ke abenda déjà nebite zana mususu o chango abenda déjà ezaka ba pecha kini te na ba pena ba moma mikili le ba momi partout ba momi ba mo chamba na singa luketo na ebite so singa luketo ngo zo sala nini po pesa bato lengi o to pona nini po so tango chango pe otiki jara libumu libanda so nga fana lukana découvrir singa ngo za ndenge nini ya oro to ka ya ba nylon surtout un nylon na soki ezo serré mingi keba ya pasolo ya zokisa yo ezala banduta muchezo ya nzoka nduta tena singa la luketo et tracé siko ele et je singa la luketo mais oye bien parce que beseke ça ko pe ba ja tenga sala nga ba ja tenga sepela na ngote mais na linga ndeka na découvrir yango ezala ka ndenge nini na découvrir yango wapi tango yo l'équipe no tiki yango na lukata espace te so luki espace bien na moni yango siko singa la luketo na yeba siko esala ka nini. Merci beaucoup on a bien essayé le bois qui pena ki etala mona moi so la tenga mayaka na luketo alinga boma ngai esala ka gumo ko mena linga yango aïe JD il ou atoye pas là yo oui na bien on a tout monde a ngondé basi balata ngo misusu tout monde ka ndongo masina mutuka moi fi moi zokota nega pantole mati et pardon ilambe mati au moins que non fait la tima kana luketo yo siko tant que mobile parce que tant totela ngo ndebino bajoti o sepela nango bon de un moni mutna mutaza na azakana gune akana bashwa na ye mutazana gune na bashwa na ye moi de ma part na kolba na sepela nango franchement de ma part na kolba na sepela nango nazana ba senso na sepela nango iji de o sepela nango esala nini baksaka nini bon e baksaka e loko moko te mais eza ko bakselo ko na sens na bolingo ko bakselo ko moko te et puis moi aussi na sentiment ya moi sina mobile e baksa pe lo moko te mais vie eza ka moi fantaisie moko boye moni eza lo ko ndeti na liboso lo pongo ati fleur moko nzoto eza ya pamba nzoto eza ya pamba mère azane na ngoma mosusu na ko sima mère mopandi boye na moni moi singa moko eza wana kandi na sima be na ningisa na ngalo boko na ngaboye na balusa ka lo boko ko singa wana de ma pangwana JD nazo ka ngo bien je comprends wana nga JD na yo kango bien mais ça o ba sepela eza pena ba singa mso luketo ya mabepe comme ebele yana ba jar ba singa luketo ebele miso na ba singa luketo mso ya bokoko miso na ba singa luketo mso mo pe ya makamna ye mususu musu pa na singa luketo ka fantasy kaka musu pa tionka lokola afi wana tsaka ngo pe na tyango mais mi bali mutunzana ba marque na mais ndetsinga di mpa nga ma vrai na sepela na même madame na ngai nepsa ki pe atyango aya tape yango nese tango parce que nga na mvia yango libanda pona mvia yango te ifo yo tango donc wana tuli na pesi bande ko nga nyoso mibali et loko yo mvia libanda so momi na sala yango te mais ka ko kotisi na bien wana itali se que non madame ngai loko yo sala nga bien loko yo sana ngo te defona nga ko tala ngo to libanda pona tala ngo libanda te yo tela nga ngo na njoto nawo nga sona jaka mbala bongo donc na momi na nga bana ko tango te mais nga na tiesa yango mais c'est tiens on passe na libana sur le moment ça on a tala ke to la singa on eza singa ya or to eza singa ya nini ya mayaka to eza singa ya nini so via sentiment wana na sema yepe bula yo. Merci beaucoup, merci mbotena James Charlie balobi 007 ité bambote belé et sika ozota la émission oyo pourquoi pas na roi David Bikuta mbote belé et mbote na bino nyonso bozota la biso de partout mbote na Botamba Mafi na Benin mbote na Alexis Kaembe aussi na Benin mbote belé na Guy Makobo mbote na Bosco Boble mbote belé na bandeko nanga tuka boza tellement ebelé James 007 papa na Charlie Stone na Curtis mbote belé en tout cas esika bozota la émission oyo vraiment tolobi toza na bandal c'est Paris awe esika tozolobela makambo kaka esinga la loketo alors bino bozota la biso pe na libanda cela n'empêche que botinde la biso ba réaction na bino yango nde ko permettre biso to conclure émission oyo poto zo ba réaction na bino pe ya ba papa comme ya ba maman boye bisa biso est-ce que kolata mayaka na loketo eza mabe to eza nini parce que na ko tala interview ndenge bande ko bazoloba to ko découvrir que eza pe na ba sens ebele mais to solo li pe na mama moko beninoise pa lobi bango na mboka na bango eza culture na bango eza ndenge na bango
babandaka mwana na mayaka ti akomi mama mukolo ake ndenge ko s'organiser mais pas na biso pe to bosana te za pe culture na biso parce que babandaka pe biso na singa loketo tango botami ti yo moko ko mayelo tali ko bite singo ba esaka genre musu pa za mbongo na e loko asiva panga mau achana ya or musu pa za mbongo na e loko mami somi achana ya or mususu paza na mbongo na epe lokola la magnitude de la presse pe achana ya or mususu pe kaka ndenge kaka masolongo kumba maka pe kwini mada pe achana ya or maka mango kaka ndenge kumba maka mususu pa loba no ngana somba na kaka mayaka normal mais ya bien o ezoko attirer atena e alors pe conseil za kaka tango tiango oteli nde nani zala sûr que oteli ngo nde jona yo koloba te ko teli ngo tata batu bo matane taxi moko koloba te ke o teli ngo muto batu bokuta na metro pesi mwa koto yo mwa neti kaka system koloba te ke o teli ngo te tango te yango pona yo parce que tozo mona même bana mikepe bazola alors tozo continuer na ba interview toza na bandal ba téléspectateurs na biso via TV Monde ya RTVS 1 en tout cas tolingi bino mingi merci ba téléspectateurs na biso toza kaka wana na kati ya bandal c'est Paris na bandal nde esika pe tozo continuer toujours na sujet na biso du jour oyo tozo lakisa mayaka na loketo apport dango eza nini est-ce que esepelisaka bajo mama yakala mbote demoiselle mbote mama oyebi phénomène ya mayaka na loketo nayebi yango olataka ngo naza nango oza nango voilà ebakisaka nini to elongolaka nini na bomwasi elongelo te bakisa lo mote mais ngana linga ngo ka makasi po ezana mbana linga mi osimba na loketo bakango mo esala moi bien eko za na mbai no a préférer ka asimba ngo ndelela bonga esala ke ba bien OK siko batu mususu bazolo bakyo eza moyen bo salela pona ko séduire mibali eza bokena na ona bakisi eza ndeni ya bakisi te mama kisa ngo bakisi te dala elo modo etira no monde na kati no etira ka o ngazala na ime etira ke do anela mabete me pa kispite OK siko tango la takango otika ngo ebomba mapena na kati poto mona ba fille mingi mona okota ya taxi e monani akota na mutuka ezo mona na zo matata na place moko ou bien vandi atika ngo à la portée de tous te ngatika ngo bongo te monte etana seku tu elamba mais na ba mbana ya mo sa beti ma liboko bwe asimbi ngo elela ka esala bien maka la ndeni merci beaucoup, merci. Là, j'ai fait des gros bisous à toi. Aimé ma montre à Paris. Bambo Tebele na yo, aimé ma montre. Bambo Tebele na grand frère Popo Nanga, Devos Musoba. Kinaba Sissa. Bambo Tebele. Alors, de comment va l'imbote? Bote maman. Donc, tu as awa, binoba na banda, c'est Paris. Et puis, c'est bon, ça, moi, Kamoun de l'épée. Yaya, obi mayaka na loketo. Nayebi mayaka na loketo. O ba fi balata. Namona ba fi balata ngo. Omonela ngo na pa na biso ba misusu be pa copine na o. Bon copine nga asala ngo te ponga la linga ngo te. Olinga ngo te? Na sepela ngo te. O sepela ngo te pani. Bon nga la mona ngo dalati mayaka na loketo na mona ngo ya sin mo be biso to yebi ngo ta pa ba basa ndumba. Nga selon ngai on a linga mwasi na ngala tangote na kato wana po ngai na mona o mingi pa basa ndumba bon na mona o super mwasi na ngai msusu na mona o sa bien te ya raison pour laquelle na sepela na ngote yo monela basa ndumba pe wapi bon net be la sala rappel place mobe ba ville ba kota rappel to mona rat to mona be habillé ba fi ba le ka to mona nde alati bon na s'intéressant on peut na teke mwasi na pa la tango po na mona ra so la tango MC bien comme gagner tu vas tchelle on a raison pour laquelle on tchelle balata va tchelle balata OK merci beaucoup oui tout ça là ndeko yanga oyebi phénomène mayaka na loketo bon nayebi yango mais nanga bandeko baotala nayebi yango olingaka mpe madame na walata bon mpona nga namoni eloko esalaka na loketo te obi nga nalinga yango te mpe moni eloko esalaka na loketo te mais oyebi yango quand même oyo omonela yango wapi
bon namona ngo mingi pa ba danseuse na ba base ba ndumba na msusu yo sikoyo moto alati yango otiaka ye na place ni mpona nga soki nga mwasi nanga soki alati yango to namoni yango fona kata ok merci beaucoup okata ngo poani eseni mpo namoni eza na importance te merci beaucoup toza awa na bandage séparé esika tozosola na bandeko bino moko bozomona ndeni ba point de vue eza partagé bozomona ndeni ba point de vue eza partagé il y a de cela balingango il y a de cela aussi balingango te donc balobi eza pona boye na boye mais yo ozota biso na ndako okanisi nini pona sujet oyo tinda biso réaction na yo na numéro na biso na eza affiché na télé na yo siko ozota la biso opesi biso pe point de vue na yo ata na WhatsApp et ko sa biso bien en tout cas to yeba o nini bokanisaka pona mayaka o ba fi balataka parce que tango biso tozola tango nde pona bino badio alors badio est-ce que vous sepela nango ba mama est-ce que vous sepela pe nango bo badola tango pe bana et ça la kanini et joue un rôle nini ba misusu balobi e kaboli mukongo bamsu balobi et pesa reforme bamsu balobi et ça la bien balinga ko simbango alors tozo continuer ka na bandal na ba interview na biso ndeti to osilisa mbote mbote mama bon mama to kuta ino ana bandal séparé mama tozo lobela phénomène mayaka na loketo e biango ma phénomène mayaka na loketo na e biango kala bato babano lata mayaka na loketo mais siko bakoma bana mike bakoma kolata mayaka ya mike na luketo yango wana mayaka pe eza nango bien eza nango kitoko so lingo lata olati na yo c'est concernant mbongo na yo kaka kasi bino pe bolataka zikidate ngala lata zikidate mama na bino bakoko na biso balataka zikidate mama balataka zikidate ça va moi quand j'étais sur les bancs de l'école je n'ai pas porté les zigida comme j'étais sur les bancs de l'école je n'ai pas besoin de zigida et j'avais besoin de mon uniforme. Maman, lelo bana na basi. Bazola tamayaka na loketo. Mais bande comme susu balobi ke bazo sala ngona bakisi eza mabe mo siso kala tango azandumba yo lobini. Est-ce que mo siso kala tango azandumba? Te soko lobi ndengo wana ça dépend ya mayaka. La loketo Merci beaucoup. Merci tozo continuer na ba interview na biso alors. Tolobi o komeli biso na numéro wana eza affiché na télé na yo. O tindeli biso ata na WhatsApp et ko sala biso bientôt ba réaction na yo ndé et ko permettre biso to conclure émission oyo semaine prochaine parce que tous appel sujet mususu to ba ko débattre ensemble na bino ndeka mama utoloba ezaka mama bongo na yo soko lingi ko tiango te eza dépend na mobile no so mobile no linga ngo ote so mobile no linga ngo te otiki en tout cas eza nango mabete na ndenga mabete. Merci ba téléspectateurs na biso bozala ki ebele ya kota la émission na biso toloba ki lelo to parler sur rapport ya mayaka na loketo ya basi et ça kanini et longola kanini et baksa kanini en tout cas merci na bino nyoso bo intervenir de ba passant na biso en tout cas merci na bino nyoso bo intervenir merci na ba obalobi ke ba sepela nango. Merci pena ba o balobi ke ba sepela nango te et bino ba o bozota la biso na YouTube na Via TV Monde bo pesi biso pe réaction na bino na numéro wana eza affiché na télévision na yo bo pesi biso ba réaction na bino et ça biso bien et on permettre biso to conclure émission on peut to sujet mususu parce que to lingi à chaque fois que tozo traiter ba sujet boye bino pe bozo participer et zo sa biso pe bien ba pasteur pe bo pesa biso ba point de vue na bino eza malamu to eza mabe parce que to monaka babanda kola tsango mwana tango abotami pe kabola e après comme un moment moko na ba église baboya rango o singa loketo eza mabe après jeune fille kana ndenge na ye moko azongo susu azongisi donc bino pe ba papa bo pesa biso pe réaction na bino est-ce que tango ba mama balataka ngo bo sepela nango ou bien bosepelaka nango te. Là je dis merci na sali bakuku ebele na Patricia Kisakisa na sali bakuku ebele na Zeno Kisakisa double beau-frère mbote ebele na Mandela Mukonda na Luka Paiska ota l'émission oyo mbote pe na Roi David Bikuta isika zota la pe émission oyo na Luanda Sylvie Pangama ou mbote ebele
Mami Swami, Rachel Kapembe, bambote belé na Lubumbashi, Mike Makema bambote et Edo Poakaba aussi bambote belé c'est quand aux autres la émission oyo na bino nyonso bolingaka ngo en tout cas ba fille nyonso pe bo réagir hein kolata mayaka eza mabe to eza malamu soko lati yango olateli nani est-ce que muto yo lateli alinga ngo eza pe ba trouble teke kota foyer trouble non so moni mobile no lingi yango olati so mobile no lingi yango te olati te so za na engagement te olati na yo mais soko zwi engagement o eza que muta lingi yango te otiki e ko sala bien numéro na biso téléphone yango les affiché en tout cas au côté en contact na biso soit par WhatsApp au tindel biso voice pe e ko sala bien na WhatsApp comme ça tous appel réaction na yo na prochaine émission tous ba réaction na bino nyonso o alibanda botindeli biso to tenir en pe en compte comme ça et ko aider pe bandeko o bazota la biso de partout. Merci na Yabeka Zadiazaki na caméra. Merci na Marco na montage. Merci na José Isso, le réalisateur de cette émission. Merci na Tony Mukondolo Yepe Azako Salape Ebele na YouTube na biso ya na chaîne na biso ya Via TV Monde disant. Merci aussi à vous tous Bolingaka Abiso. Des gros bisous à toi Perpétine Tsumbu Basedinga ma copine. Des gros bisous à toi Yannick Makela Racine Sunda Binonio Sobolingaka Biso de partout numéro na biso yangwana. Au côté en contact na biso mbote na susu aimé ba montre na Paris mbote na Betty Chula na Paris na bosanité Mafi Botamba aussi na Bene ba mbote belé na Alexis Kaembe na binonio so bozota na biso na ligne en tout cas tolingi bino mingi bon continuer kolanda biso et kozala bien. Merci beaucoup, bye.